Natondisa milisusu ne sengo mokolo ya lelo mercredi 29 mai 2024 pona kopesa bino basango na bino ya lokota lingala ngonga ebeti na mwa ngonga moke totalisi bino ba detail nyonso. Publication ya gouvernement soumis na Tuluka et Salemaki na butu ya mardi 29 mai 2024 ezali na taille ya 54 membres katinango 24 membres bazali reconduits au bauti na gouvernement Samalukonde katina bango vice-premier ministre ministre de défense nationale Mwanamboka Jean-Pierre Bemba Gombo accueilli lokola vice-premier ministre ministre ya transport voie des communications détail na Yannick Moulengo. Ezelamaki ya mingi sorti ya gouvernement sima ya basanza ebele nde le 29 mai 2024 publication ya gouvernement soumis na Tuluka ezalaki publié ezali ko komte bongo 54 membres na kati na bango ezali na 24 membres oyo bazalaki na gouvernement Samalukonde de bazali reconduit na gouvernement soumis na Tuluka. Peka kanakati ya 54 wana ezali bongo na 17 femmes. Bola na ndenge publication et salimaki. Article 1er. Sont nommés vice-premier ministre et ministre aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Messieurs Jacquemin Chabani Louko. Vice-premier ministre, ministre des Transports, voies de communication et désenclavement, Messieurs Jean-Pierre Bemba Gombo. Vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant, Messieurs Guy Kabombo Mwadiavita. Vice-premier ministre, ministre de l'économie nationale, Messieurs Daniel Mukoko Samba. Vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, modernisation de l'administration et innovation du service public, Messieurs Jean-Pierre Liaou Eboua. Vice-premier ministre, ministre du Plan et de la coordination de l'aide au développement, Messieurs Guilain Niembo Nguizia. Article 2. Sont nommés ministres d'État et ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom les personnes ci-après. Ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité alimentaire, Messieurs Grégoire Mchaïl Moutombe Kangaji. Ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie, Madame Thérèse Kaï Wamba Wagner. Ministre d'État, ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Madame Raïssa Malou Dinanga. Ministre d'État, ministre de l'Environnement et Développement durable, Madame Ève Bazaïba Massoudi. Ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, Messieurs Alexis Guissaro Mouvouni. Ministre d'État, ministre du Budget, Messieurs Aimé Boji Sangara. Ministre d'État, ministre des Affaires foncières, Madame Acacia Badoumola Bongo.
Ministre d'État, ministre du Développement rural, Monsieur Mouindo Nzangi. Ministre d'État, ministre de l'Aménagement du Territoire, Monsieur Guy Luando Mboyo. Article 3. Sont nommés ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministre des Finances, Messieurs Doudou Fouamba Likoundé. Ministre de l'Industrie et Développement des petites et moyennes entreprises, Messieurs Louis Kabamba Watoum. Ministre de Ressources hydrauliques et électricité, Messieurs Teddy Luamba Mouba. Ministre des Mines, Messieurs Kizito Pakapomba Kapinga Mouloumé. Ministre des Hydrocarbures, Messieurs Aimé Molendo Sakombi. Ministre de l'Emploi et Travail, Messieurs Ephraim Akwakwa. Ministre de l'Urbanisme et Habitat, Messieurs Crispin Bandou Panzou. Ministre des Droits humains, Madame Chantal Chambou Moavita. Ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, Messieurs Samuel Roger Kamba Moulanda. Ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, Madame Safi Sombo Ayane. Ministre de la Recherche scientifique et innovation technologique, Messieurs Gilbert Kabanda Kourenga. Ministre des Postes, Télécommunications et Numériques, Messieurs Augustin Kibassa Maliba. Ministre du Portefeuille, Messieurs Jean-Lucien Boussa Tongba. Ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Madame Nathalie Mounanza Aziza. Ministre du Commerce extérieur, Messieurs Julien Paloukou Kaongia. Ministre de l'Intégration régionale, Messieurs Didier Mazenga Mukanzu. Ministre de la Communication, Médias et porte-parole du gouvernement, Messieurs Patrick Mouyaya Katembwe. Ministre de la Formation professionnelle, Messieurs Marc Ekila Likombio. Ministre du Genre, Famille et Enfants, Madame Léonie Kandolo Omoi. Yolande Elebe Mandembo. Ministre du Tourisme, Messieurs Didier Pambia Moussanga. Ministre des Sports et Loisirs, Messieurs Didier Boudimbu Touabouanga. Ministre de la Jeunesse et Éveil patriotique, Madame Noëlla Ayeganagato Nakwipon. Article 4. Sont nommés ministres délégués aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Ministre délégué près le ministre des Affaires étrangères en charge de la coopération internationale et francophonie, Madame Bestine Kiazadi Ditabala. Ministre délégué près le ministre de l'Urbanisme et Habitat en charge de la politique de la ville, Messieurs Didier Tengue Telito. Ministre délégué
Près, le ministre de l'Environnement et Développement durable, en charge de la nouvelle économie du climat, Madame Stéphanie Mbombo Mwamba. Ministre délégué, près le ministre des Affaires sociales, en charge des personnes vivant avec handicap, Madame Irène Essambo Diata. Article 5, sont nommés vice-ministres aux fonctions spécifiées en regard de leur nom, les personnes ci-après. Vice-ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation, Madame Eugénie Chiella Kamba. Vice-ministre des Affaires étrangères, Madame Gracia Yamba Kazadi. Vice-ministre de la Justice et Contentieux international, Messieurs Samuel Bemba Kabouya. Vice-ministre du Budget, Messieurs Élisée Bokwamwana Maposo. Vice-ministre des Finances, Madame Onej Ntsele Pimpa. Vice-ministre de la Défense nationale et anciens combattants, Messieurs Sami Adoubango Awoto. Vice-ministre de l'Éducation nationale et nouvelle citoyenneté, Messieurs Jean-Pierre Kezamoudrou Moussissiri. Vice-ministre des Mines, Messieurs Godard Motemona Guiboloumé. Vice-ministre des Hydrocarbures, Madame Wivine Moleka Nsolo. Vice-ministre des Affaires coutumières, Mwamindeze Katourebe Jean-Baptiste. Article 6. Sont abrogés l'ordonnance numéro 21/012 du 12 avril 2021, telle que modifiée et complétée par l'ordonnance numéro 23/030 du 23 mars 2023, portant nomination des vice-premiers ministres, des ministres d'État, des ministres délégués, des vice-ministres, ainsi que toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Ngonga Ebeti. Population Yenguma Mokondi, Kinshasa et PCAE Makanisi, kolandisa mana publication, ya gouvernement Judith Suminwa Tuluka, Bazala Kibongo, na micro Yannick Moulingo P, Christian Makutu. Yangonde, tozakinde kuzela. Tozaki gouvernement nama na miso tozolela butu tomo. Gouvernement est bien. Mais Zambé a sali grâce, dengue président de la République, Fouye Santo Tshisekedi a sali, a raisonné bien que le gouvernement est bim. A bimisi ba ministre. Tout le monde parmi ba ministre a bimisi. Tout le monde voisin Nabiso, moi Namboka Jean-Pierre Mbemba a bimisi ministre du transport. Tout le monde na finance ministre a bimisi. Tout le monde dengue a bimisi bango. Si nous avons les ministres, surtout va travailler avec la même vision nationale de l'État. Bazana boyo kani, basimbande musale et mon appel que batubazan souci yambok na biso que e bonga. Baka ma charge, chef de l'État hier mon côté. Non, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Baka charge wana, basa partage à la charge, va travailler. Exemple. Le ministre de la Finance, il y a un dossier, il y a LAC en liquidation, dossier wana, et sali 2 ans mobimba. Nadenga abimi, à toi que traité yangote. Les le oi, tout le monde moussouye wana abimi. Donc, denga abimi, tête il y a finance, baronio sous base à même vision, base à la bolingona peuple, bolingona peuple. Sur base à bolingona peuple. Sur base à ma bangon moko sans que ba viser ya peuple et ça péché grave même les gens va opiner le bango
mais sikoyo est-ce gouvernement na ebimi eza pona intérêt à peuple to eza pona intérêt na bango moko personnel parce que makambo to vivaka ezala oyo to viva liboso le système mo échangeaka te lelo tout le monde qui na poto ministre azali mosaleli ya bato c'était fonctionnaire de l'état l'MTC ina kosi sikoyo abango ekomandenge mususu soki abimi ekomi ya ba famille na ye ya bakoko na ye même baza na village ba osala ba fête ba robete ba mbunda ba clique na bango clan na bango population azo se retrouver te ceux qui baza na pona intérêt à peuple aza ko s'attendre na bango changement moko ezala total radical sur tous les niveaux. Maître Rolex Nyengele, analyste politique et le Congo démocratique, Abeti Ngonga Kolandisama, na sorti à gouvernement, j'ai dit Toulouka et Paiwapi Asengi, na ba ministre Asika, Basala Moussala pour na bien-être et la population, P. Asengi Lissoussou, na vice-premier ministre, ministre à transport, voie des communications, Mouamboka Jean-Pierre Bemba Gombo, Ata, nan Lukambouya, transport, na ville provinciale Kinshasa, Azalaki Bongo na micro, ya Patrick Loussala. Nini yango esi la kate. Lelo tozui gouvernement Toulouka na sama lokonde de tozalaki na 4 vice primature mais lelo yo tokomona ke tokomi na 6 vice primature na gouvernement ya sama lokonde de tozalaki na 17 femmes cette fois-ci tokomona ke basi bakomi 18 tomoni penza ba finiola ki penza ba CV ya ba candidat oyo ba regroupement pe ba parti politique etindaki apona koloba ke gouvernement oyo loko mususu ya makasi eza le fait ya kokotisa ba technocrate na kati ya gouvernement alors il ni koloba nini bato ba ko maîtriser ba ko comprendre eloko nini ba ko sala place nini ba tche bango toko mona ba kotiseli biso batu lokola ba nkoko samba ba PCE pour gérer l'économie. Toza ko espérer population congolaise dans l'ensemble, aza ko espérer que maetali dollar ndeko mwana mboka mukoko samba akosili c'est la biso hémorragie wana. Poto yebi ke ye paza moko ya ba technocrate oyo ba préparaki même programme ya quinquennat oyo ya mokonzi ya mboka. Donc pona koloba ke population ayambi gouvernement oyo na motema na ye mobimba. Pour battante nae ezali ebele tolingi ba travailler pe nanu pour la population to insister surtout na maetali social to kosenga gouvernement oyo atia yango liboso ya ba préoccupation nyonso oyo ya ye to koloba bongo pona nini pour population ici alembi population ici abaye azana posa ya solution na ba problème nae ngana kopesa kaka exemple la mokie et pas dans ngai kuna na commune Ntsele okomona que population aza kokemba kambotali transport moyen te tomoni bakotiseli biso ndeko mwana mboka Jean-Pierre Bemba ba PCE Toulouka o etali bakambo etali transport to banza ke au moins na domaine wana ba problème na biso ekozala résolu ndenge tomona ke na défense ndenge to frappa ki ba dongo swana et ce qu'on a besoin c'est que ba travailler sur pour la population ba tia population na centre ya ba préoccupation na bango nyonso ba tika na makambo ya parti politique ya mot d'ordre et ainsi de suite na conseil la population congolaise soutenir le gouvernement oyo tondi sami na ba technocrate na bato ya mayele na ba technicien bato ba ko comprendre ba problème bato ba résoudra déjà ba problème na ma domaine na bango be pa nyonso oyo ba outil to sunga bango to tcha bango maboko gouvernement peut à comprendre que population azana sima na ye il faut ça là oyo nyonso eza ba problème na ye.
Bona kosuki sana o etali publication a sorti à gouvernement Judith Soumina Tuluka Esenge Bosimba ete bayi MLC Sankuru bazalaki na réunion mosusu ya évaluation ya participation na bango na élection ya 2 décembre 2023 ba profita ki lisusu pour na kosala message ya félicitations na président national ya parti pour na nomination na ye na poste ya vice premier ministre ya transport et voie de communication ba détail na Pyrrhus Pembele. Ezalaki deuxième réunion na bango ya évaluation ya participation na bango na maponomi ya décembre 2023. Sima na bango kolandela makambo na niveau ya justice sans résultat moko ya malonga. Kasi bayi MLC Sankuru balembite bakutanaki lisusu mokolo ya mercredi 29 mai 2024 na siège ya parti na avenue du port na commune ya Gombe. Lokola réunion na bango esalemaki 24 heures après publication ya équipe gouvernementale ya premier ministre Madame Judith Soumina Tuluka ba profitaki pour na kosala message ya félicitations na président national ya parti na bango mwana mboka Jean-Pierre Bemba Gombo oyo atindami lokola vice premier ministre ya transport et voie de communication. Oyoka ndenge message etangami na maman Nicole Eloko. À Monsieur le Président national du Mouvement de libération du Congo. Le MLC Sankuru, par le canal de ses membres, vous présente des vives félicitations pour votre nomination en qualité de vice-premier ministre, ministre de Transport et Voies de Communication, dans le tout premier gouvernement de son Excellence, Madame la Première ministre, et par la même occasion, nous adressons nos remerciements à son Excellence, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, pour leur choix et confiance placée en vous. Conscients de la lourde charge et des défis à relever dans ce domaine, nous sommes persuadés que votre expérience et parcours vous permettront de remonter la pente sans difficulté. Dans cette lutte, le MLC Sankuru est disposé à vous accompagner. Que vive la République démocratique du Congo, que vive le mouvement de libération du Congo, avec Dieu nous vaincrons. Nangambo ya Assemblée nationale, Esenge Bosimba était président en chambre basse à Parlement, Vital Kamerhe a convoqué qui plénière ya yambo wapi na ordre du jour point ezalaki se moko message ya président bolanda ba détail. Si ma mise en place ya bureau définitif ya Assemblée nationale ezalaki nde mokolo ya mercredi 29 mai 2024 yango ya yambo esalemaki. Na bozue maloba après ouverture solennelle ya séance, président Vital Kamerhe a rappelé qu'il n'a pas honorable député été kolandisama na article 115 ya constitution plénière oyo ezali ko marqué début ya session ordinaire ya yambo ya année 2024 dans l'Assemblée nationale. Pambate session extraordinaire et outibongo kosila na élection pe installation ya bureau définitif. Session oyo e kobungisa nzela na ba activité parlementaire na mandat ya 5 ans oyo tuzali. Boyo Kangonga. Et conformément au prescrit de l'article 115 de la Constitution, nous sommes entrés en plein droit dans la première session ordinaire de l'année 2024 qui s'achève le 15 juin prochain. Pour le temps qui nous reste avant la clôture de cette session, votre bureau a élaboré un calendrier d'activités qui prévoit les matières ci-après. 1. Mise en place des groupes parlementaires, des commissions permanentes et de la commission des sages. 2. Examen et adoption du projet de budget de l'Assemblée nationale pour l'exercice 2025. 3. Examen et approbation du programme du gouvernement suivi de son investiture. 4. Examen du réquisitoire du procureur général près la Cour de cassation aux fins d'instruction. La session Oyo Kakande bakotia en place organe nyonso ya Assemblée nationale. 3 jours ya pamba et pesami na ba députés nationaux mi bungisa na ba groupe parlementaire. Na session Oyo bakota la likambo ya budget ya Assemblée nationale pour la année 2025 pe bakosa la examen pe adoption ya programme ya gouvernement ya sika. Pe bakota la likambo ya réquisition ya procureur général près ya cour ya cassation.
Ngonga Ebeti. Bakoteli libota moko na commune ya Bungu na butu ya mardi 28 mai 2024 pour na kotanisa tongo ya mercredi 29 mai 2024 epai ya batu moko oyo bayebanite Constant Esalami epai ya Sardoudim. Likambo insécurité na ville province ya Kinshasa ezali kaka kokoba pe ezali kosila te atako balasa opération Panthère yango tokoloba tokolemba te pamba te population azali toujours ko vivre na insécurité ndakisa awa na commune ya Bumbu batu moko non identifié ba koteli batu na ba avenue ebele eteni o lokola avenue Kimayala avenue Madimba pe Mayulu kasi ya pas ezali ete ben civique oyo lokola bazali sans cœur ba violaki ba jeune fille na ba veni mususu ba vandi avenue Mayulu bazalaki épargné te ben civique bazui ba téléphone misolo masasi kobeta lokola mbuma quelques victimes bazwaki ba pota pamba te balingaki ko se défendre boyoka ndenge ngonge betami. Donc na butona na Hollanda gouvernement zobima na bimi bo porte zaki okangate na taboye batu bo bakoti na kati o to sala patwe ndene bakainga na kwa na bengi petit frère tango ye obima petit frère bima boye ba beti licence mota ba beti licence petit frère azongi akimi na bakangie all mais ale ngai babi na ngayo why porte na la si bango porte na ngabino boya tokota tato tokota boya na kangeli bango porte to bando bunda na bango na porte wala nde yangwana na zoki awa na maboko babeta nga kutu mbata di sheta ale ngasko tanga na salle fort na kangi porte ale bango siko babimi vena amo azalaki abando sokola ko bima ka boye ni kofi babotelo ba chombo si ndemba basali safaja bakoti na baporte nyonso bayibi bakei omoni na telaka filme nde na mono nde ikrai na ndako na yuka kra na porte banani ba criminel mbali bazapi ngai mbali shisikala binzambe boma mwana na kata ndako ngai bombilanga mwana mbali na wazana mwana pimba yela koti na samesa nzai merci beaucoup kuweza kite poso kuweza lelo nde mabele ngozala awa batu bayebi ke baye ba patrouille komiti na bandako koluka bakulunda bazate bazokotela batu kobeta masasi koyiba kosala batu mabe biso plani policier za pona sécurité na biso mais soda akomi nde ko menacer sous peuple biso toza ba pauvre tozo luka okoteka yango pe quelque part batu mabe bazobundisa bine molimo koboka biso bambasu kosala mabe tozo mona passe pona ko bénéfice kata 500 bana batanga classe to lia pe to futa bandako bambongo ezate misale ezate mais bazo ko kotela biso batu bazana bambongo ebele bazo mona bango te. Likambo ya insécurité ezali kosila te na ville ya Kinshasa population azali ko vivre na danger yango to beti mbela na mbuya matari suivi esengeli ezala makasi na o etali opération Panthère po boye moye ezali te ngonga ebeti. Santos 7 Oyazali Bongo, chercheur indépendant P, moko ya ba pétothérapeute abeti ngonga pona kota disa inconvénient ya téléphone kotia na poche topé machine ordinateur kotia na makolo azalaki bongo na micro ya Sardoudim. Oui, téléphone est utile malamu au modèle à salle libiso et se permettre la communication. Mais ils ont un inconvénient très dangereux. C'est-à-dire que tu as un poche na yo. Donc ce petit téléphone na poche pendant longtemps, ils allaient détruire les hormones testiculaires pendant le bali et pendant moi aussi, ils allaient baby ça utérus na ye. Donc moyen à produire ovule ya bien exalité. Donc danger à téléphone et voilà. Et puis ordinateur ko tia kango likolo ya kuiste. So tia likolo ya kuiste ozo sepela na moi chaleur wana. Oh chaleur wana eza déjà mabe pour l'organisme ya mobali comme moi na moi si. Et se détruit ba hormones testiculaires, moi ba spermatozoïdes et ça les malamu ezate. À partir de là ce que ozo landa biso ko tia ka sur téléphone na kati ya poche te. Ni ko tia ka ordinateur likolo ya kuiste na pendant que ozo sala misala te. Ezali mabe ezo bebisa
bikelamu ya nzoto bitongeli ya nzoto ezobebisa yango. Tokosuki sana basango ya religion pona koloba ete révérend pasteur Blaise Lukezo responsable ya église mission évangélique à Bengisi basai na nzambe nyonso na mobange na conférence dénommée Ecomof 2024 o ekosalema mokolo ya le 28 juin 2024 na balabala Makanda numéro 9 na quartier Kisantu commune ya Kimbantseke azalaki na micro ya Yannick Moulengo pe Judex Makengo. Nabasango oyo nde nazwindingisa kokabwana bino soki bosepelaki na basango lelo mercredi 29 mai 2024 bopesa matondo mingi na Patrick Lusala zaki na biso sima ya kamera Teddy Agwana simbi biso na montage ngana bino tokuta lisusu mikolo ezali koya bozala branché na manaka ya Kanaki télévision Télé Vérité. Libota Lukemba, Innocent Nzwiki Lukemba, Jetu Nzwiki pe Hubert Tonda, bazali na mawa ya koyebisa baninga pe bayebani na bango liwa ya mama Jili Kenda wa Nzambi oyo akufaki mikolo eleki pe programme ya matanga esalemi boye mokolo ya jeudi 30 mai 2024 Veille mortuaire na salle Atlantis numéro 5452 boulevard Lumumba quartier Funa na commune ya Limité référence église cité Bethel première. Pe mokolo ya vendredi 31 mai 2024 bobimisi nzoto na morgue ya hôpital Saint-Joseph na commune ya Limité sima recueillement nzoto ya mowe ekokende na malita ya suka na cimetière Kimberly nzela ya route Matadi. Tika ete communiqué oyo ekomela bato nyonso bayebaki mowei.